Ma mission TV, le miroir du monde. Noël na Beni amoni makambo esalemi wana arencontraki bapeuple population banotable akenaki tina MONUSCO balobeli bango le problème Beni eza complexe euti plus na infiltration au sein de l'armée beli batu alobi ete combat pona ye pona ba valeur pona Congo ezala fort un Congo il faut ça toujours liboso akolemba yango te akokontinue yango et aboyi atelemi likambo ya Beni alobi toko vivre jamais on ne veut pas un Congo sans Beni. Il a été à Beni, il a vu ce qui s'est passé à Beni. Alobi lelo était risque à balkanisation et ça makasi to lota tête au revêté. Alobi que 2020 eza ana libération Congo. Les points les plus importants yangoana. Alobi na bitumba ya vérité des urnes eza idéal. Ezali souveraineté na biso, ezali honneur na biso. Alobi le 17 janvier il y aura une grande marche il faut azobenga ba Congolais ba participer à la marche wana pour commémorer liwa ya héros na biso Patrice Emery Lumumba. Su moto ko marcher te atwaka kata bando en signe ya soutien marche wana altena mutu alati na ndako na ye. O ya légitimité à peuple na maye o ya lobby pour un Congo ya ba valeur un Congo au liberté d'expression il faut régner il faut que batwana bazwa toujours ba kontaka toujours na ye akomitika jamais bitumbana aloba ki piste ya guerre ceux qui ba crime eza continuel guerre et cause la une des pistes à riposte eza insise moi fongola ki eza insise tout le monde a ba diplomatie mususu mboka. Ma mission TV, le miroir du monde. Confrère Yves Bouya, tu peux sur Mbote. Mbote maman. Et Tolingi, tu mets un peu qu'on soit point de vue nayo par rapport il y a discours il y a Martin Fayoulou au Yomoko Vandi Penza au lundi ce que bien l'analyse nango moké batomosus balobi à Tumbimboka. Té président véritablement élu Martin Fayoulou à Tumbimboka té. Tant a outaki mikili ya poto na meeting na ye ya saki na place échangeur le 15 alobe ete ka roloba le 30. Le 30 pourquoi? Parce que le 30 ezali année oyo ba congolais ba obtenaki alternance ba kenaki élection au prix du sang. Abi alternance ki cadeau te. Yango siko lelo comme le 30 décembre ezali date moko commémorative pour naye asali adresse à la nation. Adresse à la nation a sali en qualité de président élu ou a qui légitimité et ou qui peuple ou a ça qui légitimité on a le moto a ponaki le 30 décembre 2018 alobi nini en gros na okota marame belete na opesa ba grand détail alobi que 2020 eza ana libération Congo. Les points les plus importants yangoana il faut que les lots biso ba congolais ezala de toutes les couches ezala ba élite ezala ba congolais oyoyo bazana soucieux pour na mboka ba jouer rôle na bango et pour être Congo ezonga mboka ya dignité pe mboka ya valeur. Deuxième message lui le plus important alors le 17 janvier il y aura une grande marche oyoyo il faut azobenga ba Congolais ba participer à la marche wana pour commémorer liwa ya héros na biso Patrice Emery Lumumba. Na marche wana sengi ete nini ba Congolais balata ba bando ya pembe na ba mitu na bango pona ete balakisa bati na message ya protestation na régime oyoyo na mariage oyoyo Kabila Félix o ezali koboma mboka alobi lisusu muto oyo ko marcher te azwaka kata bando en signe ya soutien marche wana alte na mutu alati na ndako na ye eza na salon eza na balabala eza na cuisine alataka ka bando ya pembe en soutien ya marche wana soki aux 8 ans qui n'a marché. Point Moussou important, il y aura du 13 au 14 février, il y aura une grande conférence organisée sur la vérité des urnes et sur l'alternance. Et là, comme Moussou sur le lobby, c'est le plus important, le lobby, pour Nabeni. Pour Nabeni, pour Naïzali capital. Pour Nabeni, il va toujours demeurer ce président où il a toujours côté à la population. Il a été à Beni, il a vu ce qui s'est passé à Beni. À lobby, Lelo était risque à balkanisation et ça makasi, to lota tête au revêté.
Pour cela, ba politique faut ba jouer un rôle na bango. Bata lo sambo, ba religieux oyo bazali bata lo sambo, ba jouer ba rôle na bango parce que bazali ba sentinelle, to ba gardien de démocratie. Et loko muzo très important un message naé alobeli président alobeli Félix Tshisekedi, ndeko Félix Tshisekedi a sengabo limbisi na ba congolais le fait que yé a trahi combat ya peuple, a trahi combat alternance, le a que s'associer nandeko Kabila. Donc ce qu'il faut qu'on retenir, il faut qu'on retenir ba 6 points na oyo président Martin Fayulu a tangeli batu, a lobeli batu, a lobi ete combat pour na yé, pour na ba valeur, pour na Congo za la fort. Un Congo il faut ça toujours liboso a kolemba yango te, a ko continuer yango et a boyi a teleme likambo ya beni. Alors, toko vivre jamais, on ne veut pas un Congo sans Béni. Et l'autre Moussou Soupé a remercié Bana Béni. Oyo ba pesa qui est légitimité na l'oleng ba organiser l'élection na bango moko tant seni et repoussa qui ba élection. A remercier ba combattant et alternance. Maé o ba koufi notamment Rossi Chimanga, Thérèse Kapangale a remercier bango, a remercier CLC, a remercier Église catholique, a remercier ba prêtre. A lobi merci, mais combat mususu tout na combat alternance te, combat o tout na ngo lisusu ezali ete to longo la Congo na boumbu. Oyo na boko ya Kabila na ba partenaire na ye na boumbu ya négociation oyo alternance oyo tozu alternance mo négocier na boumbu ya bato oyo balinga ba balkaniser Congo pour te bitumba ya Congo lutte démocratique lutte pacifiste biso ba congolais tozo yango avant ba père à démocratie to banango avant ba père à démocratie combat wana ezwa sikoyo valeur puissance et se matérialisa et se consolida les 15 en 2015. D'où il faut continuer combat pour na été na bitumba na biso batuba longa te mais Congo ne longa. Ndeko Yves to côté les makaka isika o lobeli et topendeko Martin Fayulu a lobeli balkanisation. Est-ce que vous avez que ceux qui te combinent ici quand on est dit que vraiment de cœur na bandeko ya est et zali côté c'était qu'il fallait qu'il tissa moke bitumba ya vérité des urnes to matissa oh ya kokinde côté mais ici ka alobi na bitumba ya vérité des urnes eza idéal ezali souveraineté na biso ezali honneur na biso vérité des urnes eza eloko na été eza eloko faut peuple à s'approprier na yango. Pour n'être tous à l'élection toujours crédible. Ba crise à ba légitimité depuis 60, yango nezong sara toujours mboka yango na lobby. Mais pour na makambo beni, a lobby a kozonga ka jamais sima. Pour être ya utaki beni, a passer ba festivité Noël na beni. A moni makambo salemi wana, a rencontre ki ba peuple population, ba notable, a renaki tina Monisco, ba lobeli bango le problème ba beni za complexe et outil plus na infiltration au sein de l'armée. Yango nous avons un texte na ye. Yango bipo na beni, il faut to bunda, to za la bon moko parce que ma killer ba congolais et allé kotangara tous les jours. Ma killer ba congolais ba compatriotes na biso et zo kotangara tous les jours. Pourquoi? Parce que il y a des intérêts partisans, il y a batoyo balingi ba kabula mboka ponete ba chaka ka moto ya le bonmo ole ba chamaye le pona mboka ya avancer. Et à l'obinini par rapport il y a ndeko Mike Mukeba azali comment kebinoté parce que marche déjà ezali les 17. Yé a lobby était que combat na ye pour la liberté. Qui déjà comme ko beta na prison. Té yé a lobby était combat non répondre combat na ye la liberté. Il y a Congo ba liberté d'expression, un Congo libre. Ba tous les défenseurs des droits humains, tous les combattants, tous les Congolais vont partager le combat d'un Congo libre. Ba contacta toujours na ye a mener combat wana tina suka. Na maya lobby wana Mike Mukeba a se retourne à Kata Bitumbana. Mike Mukeba c'est un grand combattant à liberté, un grand combattant où il y a amena Bitumba liberté depuis Kala. Donc na propos au président élu véritablement élu. Où il y a la légitimité à peuple. Na maye où il y a lobby pour na un Congo où il y a ba valeur. Un Congo où liberté d'expression il faut régner, il faut que Batouana bazwa toujours ba contara toujours na ye a tika jamais Bitumbana. Donc en gros c'est ça l'essentiel. Il y a un message au yo présent véritablement élu où a la légitimité à peuple Martin Fayulu a Pessi
na pourquoi lelo et puis eza adresse na la nation alo ba congolais que azali aza toujours na ba congolais ba compter toujours sur lui et que aroza toujours na ba congolais. Mais confusion azali kokota moke et pona bandeko bazali kolanda biso koyeba te ndeko Muzito nde azali bongo président actuel ya Lamuka tant que ndeko Martin Fayulu apesi déjà date il y a le 17 pona marche apesi déjà date il y a le 15 na le 13 na le 14 un grand forum ouais. Ndeko Muzito tozali ko retrouver penza ici kana message na message na ye alobaki comment na ye pour na un Congo de valeur a intégré pe bandeko na Lamuka ba leader to Lamuka a intégré président Jean-Pierre Bemba a intégré président Katumbi a intégré l'actuel premier Adolphe Muzito a mis intégré pe na kati suko koloba makambo na non présent azo se coordinateur en exercice se retrouver ye pe se retrouver na kati ya discours wana parce que discours wana ezoko rassembler toutes les couches sociales alobeli makambe bela kati ya discours wana mais tout temps ozong lango ezalité mais alonga apesi bino l'essentiel donc bolinga bo dissekete coordinateur à Lamuka na makambo yo président Fayulu alobi c'est sûr que na kati kuna pe tous les leaders toutes les couches na population ba se retrouver na kati ya discours wana ndengo olobi te ba leader nyonso ya Lamuka ba se retrouver na kati wana tomoni mikonuti kolekana awa mon premier Adolphe Muzito auti ko pesa conférence moko koloba sur makambo ya Rwanda te sengeli na biso ba ikongomani to déclarer guerre contre Rwanda kasi tomoni Moïse Katumbi oyo otangi na Jean-Pierre Bemba bazalaki penza propos wana ezali ko engager Lamuka maman bo détourner mamaye oyo président ancien premier alobité alobaki piste ya guerre ceux qui ba crime eza continuel guerre et cause la une des pistes à riposte. Et ça incise moi Fongolaki. Et ça incise. Tout le monde a une diplomatie sur Mboka. Ce qui sur le plan diplomatique, la solution se trouve en mettre, la guerre devient une des pistes. Tout le monde a une Russie ça en Crimée et ils ont une partie en Ukraine, en Crimée. Au moins Israël va la prendre intérêt dans bango ça on riposte pour discuter. À l'obité que généralement faut que la guerre. À l'obité et cause la piste à fond là qui incise. Botira ko défendre à Maloba, il fait na discours très bien. Et puis na bato Maloba qui ont la propos ya président ancien premier population yembaka malamu. Population va se retrouver qui Batou, maman, sur le plan diplomatique, combien de fois tu as discussion dans Rwanda et Mabiso Wapi? Combien de fois 20 ans et les loyaux. Tout le monde kuna nani premier ministre président élu à Outibeni. Alors il risque à balkanisation processus très avancé. Papa épiscopo cardinal. Alors le processus à balkanisation très avancé. Sur biso ba congolais. Tout subissera ba affre. Il y a un pays comme le Rwanda, a un milliard abiso, a bomarabiso, a sarabandoronabiso abasi. Il y a un lobaki. Ce qui sur le plan diplomatique, tu trouver solution. La guerre, ça peut être une des pistes. Alors c'est pas la solution, mais ça peut être une des pistes. Ton mekato tikar un peu ko déformaka. Mais total yango peut réellement sur le plan fond, Azan a raison. 20 ans yango yo, le Rwanda biso ba congolais to subissera toujours ba affre Rwanda. C'est que la communauté internationale attend du Congo sur le plan sous-région. Il ne joue jamais ce rôle-là. Et comme les petits pays comme ils ont joué rôle à Congo, d'où à l'Obaki, une des pistes pour naïe à confirmer. Mais la guerre peut être une des pistes. Il faut contextualiser les propos de l'ancien premier ministre Adolphe Muzito ou à l'Obaki. Alors, il y a une guerre, il y a une guerre. Alors, ce qui sur le plan diplomatique, tu as trouvé solution. La guerre peut être une des pistes. Tout le monde a Beni Milelo, maman bazo kufa, bande bazo kufa. Président il y a outé kuna cardinal outé kuna balbeka eloko moko le Congo est en train d'être balkanisé. Merci beaucoup monsieur Yves Bouya. Nga ma remercier bino na tambozui bozeli discours il y a président Martin Fayulu ça prouve que vous êtes professionnel bobo koyoka vraiment c'est ça les professionnels on a joué ça très flatté dans professionnel de bino et vraiment tout ça très flatté au nom du président Martin Fayulu. Pendant son échange à Bob le Blanc, la presse est toujours là. Il vous remercie de tout son cœur et a présenté Bruno, bonne fête de nouvelles. À l'objet 2020, ils ont un numéro
ya libération. Merci beaucoup, monsieur Yves Bouya, confrère. Et Nengo, au PCBSOP, il y a un pote mingi pe bakimi, bakoki penza ko sala analyse était. Il y a oyo président Martin Fayoulou à lobby pour na bango babiba la la nanu bala muka. Yo au moins ozalaki automatique. Merci maman. Pas nazalaki automatique pas dans la salle. Nazalaki parmi bato ba organiser qui conférence de presse wana. D'où nazalaki na idée ya déroulement makambo. Merci beaucoup. Ngama remercie maman. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Ma mission TV, le miroir du monde. Topesibino, merci pour vos alaki ebele penza kolona biso. To lobaka tozali liso na bino esika information ezali lito inabino pe makolona bino ko kita en temps réel. To kita kilelo awa na ndako. Topé na Faden House esika yandeko Martin Fayoulou. Bolandi bongo discours na ye. Bolandi bongo ba interview to sali. To kutani tout à l'heure pour d'autres actualités. À la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.